Nzambe apambola biso lisusu na après-midi ya lelo toti kosilisa service na biso ya mokolo na lelo tozali toujours na mateya tozali kokontinue koloba likambo ya ndenge nini tozali kobunda bitumba mpe tozali kolonga yango bitumba ya makanisi na biso témoignage personnel eloko nini esalaki ete ngai nakoma lelo ndenge nazali lelo eno marie na mboka oyo ezalaki biloko misato tosalaka attention mingi na baninga oyo totambolaka na bango na bandi na Suisse na vivre déception na ye na mboka oyo na vivre badéception nyonso mpona masanga oyo nazalaki komela masanga wana edétruire bomoi na ngai nayebi mpesi lisusu kovanda na moninga moko na mboka oyo aloba na ngai ete ngai nateka mokongo ngai kimobali na ngai esalaka te mpe lisolo wana etambolaki mboka oyo mobimba esalaki bomoi na ngai nazalaki desu nazalaki moto moko oyo babengaka moto pamba nazalaki moto moko sans valeur me nzambe ayebaki ngai nzambe ayebi destin ya bomoi na ngai malamu kasi makambo oyo bango bazalaki koloba sur bomoi na ngai ezalaki nango ya solo te mpe boyaki komona ndenge tolobi okoki kozala un général ya nzambe te sa ozala na basicatrice basicatrice oyo elataki bomoi na ngai ezalaki tellement monene ekokaki korendre ngai nazala moto oyo nabela bamaladi mentale me ntengo de na ye nayambaki nzambe yesu kristo lokola mokonzi mpe nkolo mpe aye arestore bomoi na ngai atie alakisi ete bato na mokili bazala bato na lokuta nzambe azala nzambe oyo ya solo yango nzambe wana amimonisami yango lelo esalinga plus de 22 ans navandi na mwasi moko tosali famille mpe bokoyoka masolo oyo na mikolo ekoya mpo ete moto moko azala édifie mpo ete nzambe azali nzambe na bosolo na nzambe tozali kovivre yango awa ministère oyo tolobi bomba mabe eloko ya kobombama ekozala awa te otie tembe okomona yango mpo ete nzambe aza na bomoi biso tozali na bomoi ekulusu nzambe akendeki na ekulusu akufaki asopaki makila mpo na ngai na yo tozwa vi yango moni message oyo ezali nde vi ezali bomoi na nkombo na yesu kristo amen.